merci. Comme on a eu pasteur Seba Mampinga surnommé Naza situé dans la Grande-Bretagne à Londres et si kawa basali biso ngolu pour na sala nanzambe. Alors les na kachamboka Grande-Bretagne te na Angola donné na koloba na kati ya quartier babengi Petrangol et naza awa na église meya kawapi oyo e kambami la de l'église Manyanga oyo ayebani mingi et aza évité na ngai na katikati na plateau oyo sign. Alors avant que to koleka na ba makambo na lobi bino nyonso bo on est branché émission oyo nzambe apambola bino. Alors amen baza aussi na biso sa musala awa nzambe apambola bino makasi koleka. Donc voilà lelo soki cameraman akoye kotambusala biso caméra liboso ya mutu na nzambe dédié oyo aza l'invité nanga principal ya mokolo lelo son excellence la posa nana posa a se présenter papa. Bonjour papa. Bonjour. Nzambe apambolo na lingi que avant to leka na ba kambu mususu nana nzambe oyo baza connecté partout dans le monde bayeba nani yo za et puis kombo na yo nani na mukuse kombo nanga nga konko naza apôtre ya nzambe naza représentant légal la communauté meya na Congo démocratique pe palangani bisika na. Merci pour la parole. Alors nzambe vraiment pambolo papa na lelo eko chauffer makasi yao. Alors nazondi ma oza yomokote n'éviter soki okoko ebisa biso na kati ya na combien de ministres oyo tozana bango awa avant que to le kana bande ko. OK. Na kanisi tozana 3 ministres awa. OK. Tozana ya liboso se présenter. Yes. Yami Balé aza maman évangéliste aza nasimakuna na pese bango nzela ba se présenter. Merci papa. Lobato yoka kombo peuple yoka kombo. OK, merci pour la parole. Ngai pasteur naza mwana apôtre et papa na ngai. Merci beaucoup. Donc l'église meya. OK. Quand on a pasteur mususu papa soki oko pour ça moké. Merci pour ngai pasteur Makengo naza mwana ya Manyanga nazo awa na kati ya communauté Nzamba pambolo koleka. Merci beaucoup ngai Charlotte Salou li mwana ya Porte Manyanga na église Amia. Alors makasi je crois que papa ministre tous appena ba chantre tout ça. Tous na ba ancien ba chantre donc na ancien moko azali pour se présenter. OK papa. Bon bye bye. Ngi comme nga papa ali ancien meya étudiant deuxième promotion ya kola papa Manyanga. Nzamba makasi. OK. Tous na chantre awa. Sœur Bibi, je na chante en église meya na sama ko yanto Manyanga. Kola so lokumu makasi. Tous na protocole kuna na sima. Maso ko teli mabamu na yo. Merci pour la parole. Bonne race Germaine Mitela. Naza protocole l'église. OK. Tous na chantre mususu. Pour la parole, comment on a servi nazo œuvré à l'église meya. Merci pour la parole. Pour la sœur Clarisse, naza na kati église meya. Comment on a servi Jeanette Mitela, nazali protocole meya. Tous na chantre mususu. Nanga sœur Julia Dorcas naza moyembi na kati église. Et tous na mon serviteur komona ngai frère Dada za moko ya basali etonga na meya. Tous na mususu ngai papa João Jemba Nzatu Didi za membre ya noyau église meya. Tous na mususu na soka kuna Pai papa Evariste nazali mo ndi église meya. Zana service protocole musuka oya soka
nga kombo na nga serki aza mwana meya. Ok. Merci papa, merci Nzamba Salokumu pour la présentation. Alors papa, sujet toujours développé otolingi et pas na yolo la moko ya ba pilier, moko lo ba colon ya évangile na mboka ngola awa. Tu as pour to développer na tina na sacerdoce et puis ba stencil sacerdotaux. Donc na mukuse to lo belana musala na nzambe. Donc na katia musala na nzambe ba makambo oyo ezo salema lelo na ba église et puis par dans le monde ba makambo tozo mona pe tozo yoka et puis insulte oyo que to lobela plus ba biloko oyo tozo lelo na kati na église tozo utiliser ba biloko belé oyo tozo salela pona lipamboli nebite so lipamboli to malédiction ya peuple na nzambe la mtoma na nzambe parce que na tango toza to wana posa bino pona ko la musa peuple pe ko bimsa peuple na pongi dit que peuple na nzamba opamba makashi parce que na ba keswe oyo peuple atuna kinga ezo senga kinga na rotuna yo ya awa elonga équipe tozo réponse pour la satisfaction ya so baza kolanda biso alors to le kana émission na ebité papa soki ozana liloba avant que la question et peut-être on s'adressait pas ya batu pas ya lingoma pas ya kora Christ na éviter avant la question pour la poser la question de lelo. OK, merci pour la parole. Na ko na maloba mingi toloba. Na ko s'adresser surtout pas ya serviteur et l'église corps. N'a remarqué Église comme de plus en plus divisée. Surtout les serviteurs et les kita na milieu ya bandimi. Division zokuta wapi ezokuta na esprit moko Satan alingi ko kotisa ngo na kati ya serviteurs bazobenga esprit ya polémique. Yes. Polémique ezapo na kotonga te. Polémique ezapo na ko diviser pe ko kotisa inimitié entre bato. Kola 5 jours na komikitisa. Après diversité, mais diversité on est dans complémentarité, pour na unité. C'est-à-dire eloko moninga za na côté. Tango akoloba certainement buyiringa. Ko patenga parfois ko troublenga. Olimba moko na se mettre pour na s'opposer diaboliser était na kendo lokaye. Koloka Jésus to solo la pona kwa kozwa diversité oya zanango po ekwa ko compléter nga mais les hommages za mutu nyonso alingi uniformité donc o wana loba net ya lobaka asa net ya salaka wana to komi ko appauvrir église en kolo mais tondi ma diversité mais to s'approcher pona se compléter pour toi botir na unité donc tout ça a un esprit polémique. Amen. Un esprit à quoi prendre. Amen. Donc, voilà, je kolanda vidéo oyo tango ba adresse ko pesa ba numéro de téléphone et le ko compliqué a beng a koma pour la lumière na. Voilà on a va koloba na église na nzambe pe na ba serviteur. Kolo azwa vraiment le kumu makash donc nazondi ma que message passé na kora Christ partout oyo bakolanda message oyo nebi ke ba osala vraiment édifier toujours ça la émission ya polémique mais toujours ça la émission pour na kotonga corps ya Christ. Alors avant que tokoka ko passer ko développer makanishi likanisi makasi na zwa moi minute mukia kolobela nanu na tina na ba chantre pourtant to ya to vandi na sujet oyo to vandi yango libela. Alors to ça na ba chantre awa lelo nazaki awa nazaki vraiment édifié, nazaki vraiment émotionné, na lolenge ba yembi basa ko yemba. Alors nazoe ba que de partout et en a battu. Oyo bazo benga ba producteur, baza wana baza na pour ça que ba mona bato baza quand même na ba talent. Pour moni lelo nenge papa ou te kolobake kora Christ tout ça pena ko komisunga mingite. Moni na mokili soko moni mutaza na talent to zonete exemple ya bato ba dale. Mutaza na talent na moni na joyeux. Ce qui n'a mené quelque part, en tout cas, comme très très utile.
Donc, pourquoi pas dans les seigneurs? Donc, par là, on a lancé déjà appel. Na ba producteur, na ba union so ba la émission Oyo. Au moins, bandeko yo ko yemba, je crois que ba extrait nango, o ba yembi et ko la lancer bo la yango partout boza bino ba producteur et baza bandeko moko yo baza vraiment ko mériter que baza la vraiment soutenir. Anana posana meka ko solo la na ba chantre ko yo kalisusu kombo et puis ko yeba nini bango bazo sala pe bazo penser ni vision nini baza nango na kati na musala oyo baza ko sala. Je crois que toi na moko na bango li boso awa Sœur Bibiche. Sœur Bibiche. Donc yé moko apesi Congo Sœur Bibiche. Toi na posa to yo ka Sœur Bibiche. Yebisa biso mokie na tina na groupe na bino oyo ezo yemba awa na église Meya. Yebisa biso moke et puis yebisa biso bozo penser ni vision ni bozo nango parce que musala bozo sala les hommes na lisu na bato. Vraiment merci pour la parole. Toza ba chantre kat l'église à Meya. Toza ko sala mosala nkolo. Toza vraiment na posa un jour soki nzamba sungi na lisungi na ye. Tosala pe ba album na biso lokola ba sœur mususu bazobima ba groupe mususu ya église ezobima biso pe posa wana eza pe un jour tobima pe lokola bango. Sikoyo ba difficulté nini bosa ko expérimenter pour le moment pour atteindre ba vision na binote. Bon, difficulté ezali po premièrement soutien. Je crois que peuple azolanda yo azoyoko bien que pour solo banase. Difficulté ezanga te na ba groupe nyos même ba bini difficulté ezanga te. Difficulté zaka na soutien mutu moko ko zwa pena le roi bino en charge a aider bino beaucoup ta studio a aider bino na ba biloko mike difficulté vraiment to kuta maranango yangwana na groupe. Donc pour le moment ce qui bato ba olandango et que mutu moko tutami et sengi que a soutenir bino auto et sengi ka zwa bino en charge a tshaba mbongo na ye anje message que lingo lancé pa ya bandeko nyoso ba otala. Vraiment message eza que oyo nzamba simbi oyo nzamba tout sami ya ko soutenir biso aza le bienvenu. Vraiment to sengi ba ko soutenir biso akozala déçu te. Tozana chantre musuna sima kokona ni yaya to bosani chantre. Sœur Bobek yo ozana sima omona na bien te soko eko telema ozali kam soko ko bakisa likolo ya oyo Sœur déjà uti koloba Sœur Bibiche. Alors ça penza te o alobi déjà nyonso. Ba o ba ko sepela pour ba soutenir biso banzala décité. C'est ça. Yo na so yo ko so yemba zo imiter Marie Misambo bo ndenge nini. Aza idole na yo to ndenge nini. Baza ba kulu tukaka oyo to ngani ko sepela na bango. Nzamba zo lokumu to na chantre mususu nete so ya zali kama obakisa likolo ya oyo ya Bibiche uti koloba déjà soki peuple ba komona yo pe ba yoka yo mama. Merci pour la parole. On va accepter ça presque le déjà si avec nyonso o bazana posa po basuma biso en tout cas penza baya ba kozala décider wana posa ba. Bon, je crois que ezana bandeko ebele là-bas la posa ba yeba pe quand même amener pasteur azolo est-ce que ça vient ya solo pour mususu na sima micro. Est-ce que vous pouvez sala mo eloko moko kabino misato eloko moko po peuple ba otala peuple ba ndima quand même que talent eza na kati na dino Maya miso nangaye komi maya komela kati kati na esobe yo bongo lipasi nangaye kolela oyo yangaye komi lelo koseka oyo nazanga kilobi lelo oyo ekomi yanga moninga nanga ya tango
nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakanga te atangaina bapota motema bapota ya motema nangai yoka usi yango Yesu nazala kikati na pasi yotika kingate bisika yozua kingai elekine mosika bipai okotambwisa ngaye ngai na yebi na ngai te omiswa moto emonaka oyo ezali pembeni yelele kasi oyo emonanaka telele miso na Nzambe ndemo molimo na yo alobelinga ye oyo salelinga yakokamwa ye kasi miso ya moto ekosinga ye etalisinga moto molimo na yo alobelinga ye oyo salelinga yakokamwa Yesu kasi oyo ya moto ekosinga ye etalisinga moto na donc par là tu confirmer maintenant que non Yalla est dans la carte na bango. Alors nous avons lancé défi pasteur Jérémy Plachiosa ne dit que obima qui l'église oyo tata na yo yeyo bisika nyonso yo batu ba hotel nini oyo bisika nyonso ba producteur bolinga ko sunga musala na Nzambe ba chantre ba yembi bango yeyo soki esengi bo contacter bango na poser bango question te pour na koloba ke po a contacter bango bo sala ndenge nini. Donc moyen moko ya ko contacter bango ezali boko passer par pasteur na bango nde boko yeba ko tendre bango soki boko zala na makoki ya ko contacter pasteur te boko benga ngai numéro na ngai ko défiler na suka et puis na ko connecter yo longona l'ange de l'église pe na nzela na ye okoyeba ko zwa makoki ya ko sola ba chantre oyo et puis lobi to simana lobi oyo nini Nzamba kalise salema et salema pona lokumu na nkolo. Alors tika vraiment Nzamba zo lokumu soki tokomi awa papa tozozonga nazozongela yo ko lelo mituna nyonso a peuple fo oyanola yango elongo na équipe na yo nebite papa na biso leleza dimanche awa na kati ya mboka ya Luanda pe na meya papa motuna na ngai ya liboso ona lingi na poser yo eza na tina na musala na Nzambe batu bayebisinga babike me papa to yoka na biso ba aventure to mona na biso ba aventure mais lelo basali na Nzambe baza kosala ba aventure na ninga osakana te et puis bana na Nzambe na kati na église makamtozo mona bapaka no kutu eza kutu koleka malamu donc na kati les sacerdoces lelo en tout cas ezolo ba mama mingi réponse à liboso oyo lingo pesa peuple na Nzambe za nini avant que to leka na ba makambo susu. Merci pour na question na yo pour esa préoccupation ya libota na Nzambe na kwa peser libota na Nzambe na koloba boy. Soyez rassurés, ba aventure aussi la tête. Parce que Yesu alobaki na mikola suka scandale kozanga te. Eza impossible ba scandale ezala. Ba mo bezala ba aventure. Et ba scandale plus qu'aventure. Plus qu'aventure, mais malheur na ba kozala sujet ba scandale. Na mikola suka ba faux ba kobemebele tellement ba ko s'imposer ba ko koma lokola ba vrai. Ba vrai ba ko koma lokola ba faux. Bo ba faux ba ko impact ya makasi po eza mikola suka. Okay. Eza mikola tata na bango oya pakoli bango ne pakoli ya libunga. Mais eloko esengeli bato bayeba ko mwana noso ya Nzambe fo atongama na makomi. Satan tangeke pa Yesu na tentation, et c'est que il est écrit. Mais Yesu azongisa que il est aussi écrit. Au moins soko tongama na makomi te aventure ko na il est écrit.
babenga yango na français agnosé yango. Donc à interpréter yango asali news, fausse connaissance. Lokola yo oza na connaissance ya malonga te, oza na liloba ya kozongisela ye te, akoentraîne yo. Mais soko fandi na makomi, otongami likola makomi, okozala lokola Yesu Christ azalaki parole azongiselaki, il est aussi écrit makomi ekomi mobimba. Na sacerdoce ndenge moko, il y a le vrai et le faux. Boyebi toujours faux to fausseté ayakava. Sacerdoce il y a le côté ici envahir. Batu bakota ke ba maison ba monaki ba sokoka sote. Ba msukutu ayebi ne sacerdoce te. Mais maison akota ki ba pese moi ba numéro 4. Ba numéro moko sacramentaire aya bandi ko salela. Par là, papa, tant que je suis sacramenté, je crois que les gens peut-être le langage on a comprendre. Est-ce qu'on peut simplifier le langage pour nous ça comprendre? Ok. On peut simplifier boy. Au moins ba kati au moins nzolo. Balobi nzolo ko to kati yo. Ba peso moi singo to pesio. Ba peso moi médaille. Ba peso moi bague. Au moins soko lati yango sala prière boy. So sala prière bo sala geste boy. Okomona miracle ekolanda yo ayebika biloko wa ba numéro wana balakisi ye lokola kota ke maison babiaki ye na nguya na bango soki asaleza na contact na feso a maison wana donc wana eza su bonzambe te eza bonzambe te mais mutu asimbi bible asimbi bible abombani na sa bible sikoyo pona ko découvrir vrai na faux il faut tourner sur la science sacerdotale, c'est-à-dire sacerdoce c'est la science mobimba. Sikoyo pour peuple à comprendre yo. Tant on a dit science sacerdotale. Ce que peuple muso comprendre te langage ça va langage moko biblique. OK. Na ke suna kitali soso. Exemple motozo yebisayo no rezala ka kotoy. Si rezala ka kotoy. Mais ayebine géographie te. La géographie c'est toute une science. Ayebine géographie te. Mais balaxie no rezala ka kotoy, si rezala ka kotoy. Il y a pas de collection aussi de nord, mais ce qui n'est pas ce que mais géographie, expliquer la géographie, principe pour expliquer la géographie, règle pour aïe bien géographie. Mais à ça moi les sommes quoi géographie. Donc ainsi batoming na sacerdoce bazan dengwan. Ba sacerdotal mais aïe bien sacerdoce. Mais à ça moi ba numéro ba l'accès à social. Yangonde batondi na mboka bangonde bazokota n'importe quoi oso bando tuna ile kamyo zo saloy pesa nga principe nango principe ayebite même na ba sacerdote kakate ba ministre lelo azote ya doctrine mofino sazolo banda na vraie doctrine nga saine doctrine mais doctrine ezali parfois ayebite et puis soko tune bo pesa nga règle principe à doctrine il y a des principes à doctrine, mais il y a doctrine. Mais si le peuple a pour ça, aïeba. Tant que vous avez les vrais, les faux, tant que tout le monde a le peuple a pour ça aïeba. Ndengeni bakoko pour découvrir, ndengeni bakoko démasquer les vrais et les faux. Il y a le problème est sérieux. Ce que tu as deux pieds, chapitre 1, au bandit verset 3, tu as verset 7. On continue même moi au Kéti, dans le verset 9. Donc, on a que les critères de mon Christ, Atonga Manango. Azotonga Manango Kutute. Balobi, Nazouara Gamoko, O Nalengina Loba. Balobi, ajoutez à votre foi la vertu. On a la foi, il y a solo. Mais la foi, il y a sa vertu. Mais l'autre, dans l'église, il y a des choses. Tout le monde a une femme. Est-ce que quand une femme vertueuse dans l'église, c'est facile? Et comme c'est facile. Mais l'homme vertueux, surtout l'homme vertueux, parce que l'homme vertueux peut pas. Vertu est comme une chose rare dans l'église. Balobi maintenant, ajouter à la vertu la science. On a la science, c'était. Il y a discerner Moutouana, on discerner vrai, on discerner Monani. On a la science, c'était. Balobi, mon peuple est détruit par faute de la science. On a 4.
Yo ça la science était. Mais on l'a détruit. Donc science ozolo belana muku c'est sa connaissance. Deux années. Sauf que la connaissance c'est ça le cola ozo minimiser yango pour jouer terre à terre. OK. Et ça science divine, la science des saints. Dengue Proverbe 30 verset 3 zolo. Or chaque domaine est ça scientifique. Donc tozoloba Nzamba a créé par sa science. Sa science c'est la science divine. C'est la science mère. La science non humaine. Et ça la science annexe. Exemple n'a pas ça. Nzamba a salé l'ol, a salé maï, a salé ma belle. Si vous avez la géographie, géographie de la science, ils ont étudié une partie à nature. Ils ont créé. Ils ont la science agriculture. Mais ils ont étudié ma belle. Une partie créature, il y a nature, on a créé. Donc toutes les sciences, ce sont des sciences annexes, ce sont des sciences filles. Mais la divinité, c'est une science aussi. Donc une fois la science divine, il y a la spiritualité. Spiritualité, il faut la science divine. La science, nous a côté. Au côté, au côté, n'importe quoi. Au côté, il y a des mécanismes, des pensées. Mais ce que principe, la science c'est l'ensemble de principes, de méthodes qui aboutit à un résultat pratique réel. Ce que vous avez la principe, on a le principe, c'est la science. Sikoyo papa soki mwana na nzambe oyo yeswa ko sala nini kwa science wana po quand même ça l'a épargné na ba réalité tout mona lelo mwana na nzamba na posa yeba mais papa ninga zo ba mama science ngape na na posa science wana pona yeba ko yeba le vrai et le faux pour kondima ya mutoto lobi ko faut battre lango tant que tu es vivant papa na ko expliquer les choses Daniel 12:4 et sa prophétie divine à lobi na mikolo suka science ko sala et ko fuluka. Mais ça l'observation ensemble, nanga, ba auditeur, to ba téléspectateur, ba zolanda biso, ba ça la observation. Au comment dans le domaine nyonso ya monde, science est full. Mais ce qu'on t'a na carte église, est-ce que science est full? Non. Le quoi l'église est full? Satan ko a quoi ko bomba na wa. Siko papa, et loko yo lobi wana, siko ce que science est full kate l'église. Par faute ezo uta. Et uti na ba soi de ba sali ya lelo. C'est-à-dire baza na science te basali ya lelo toza ko s'autoproclamer ba musu bazolo bakotanga makambo nzambe makanje batanga kango te mais yezo alobi avant atangi samake na tata na likolo tango ye atango azwi bato abandi kotangisa bango tinda bango alobi bino pe bokene kotangisa ndenge na tangisi bino mais moto alobi batanga kango te siko yo komi yango ndenge ni vraiment donc par là koyo soki nazolanda bien donc ozolingo loba ke soki peuple lelo bazozala détruire la faute mingi ya basali na nzambe siko basali na nzambe bango nyonso te mais le faux oyo baza détruit mais baza na posa ya komemela peuple na nzambe liloba mais la plupart na bango baza bato bakoti ba maison oto ndekeli non détruit akobana na bilobela na ye bilobela tanga monde akomi kokoma kale alors que c'est pour donc bilobela wana ezani tindeni azo n'importe quoi ba doctrine tala ba doctrine minga le zaka ba allégorie na ba allégorie aboye biso abi omoni Moïse Nzamba le bakata sala chandelier Saint-Esprit mais ça ce sont des mensonges tango Moïse Saint-Esprit azalaki chandelier la qui a des choses différentes mais ce qu'on expliquer chandelier te mon pour tangi angote angote siko yo lokola bandimi musana bango bandimaka kaka okolobisa mena ata 80 fois le 85 fois comme on appelle kaza mondimi na yo ozolo bana n'importe que fois ndima alors allégorie bato nous bote ba allégorie mener peuple nulle part ozo satisfaire ka mental ya peuple mais ils ont payé sa vie chandelier ça chandelier ça mystère bebo na kati wana et ça c'est à ça. C'est bon papa. Continuer la question. Ce que nous avons zoloba. Peuple azolanda yo, peuple azoyoka zolanda debone qui ça pensa intéressant parce que
sujet oyo ezotungisa mitema bato nazwi baquestion ebele na ntina na makambo oyo conseil nini oyo oyo olingi opesa peuple mingi baza bavictime papa napesa bino témoignage moko na peuple azolanda biso eza na sœur moko couple famille bauti obala na kala te sikotan babalani kala te esali ke pasteur aya office mingi siko mokola pasteur azoya maoke musala sikotan frère maoke musala mbala moko bakutani na pasteur na confiance a dit que non keni na yo pasteur mama na ndako frère aye non papa aye plutôt frère ake musala ba solana mama ko balé ba meli esili pasteur abi fo la bando bondela tanga bando bondela pasteur a dit que non milimo mabeza na kati ndako eza na abando benga na salon alobi milimo abe kotina balandi na cuisine alobi milimo abeza na chambre et komi yakini na chambre balandi na chambre na suka milimo mabe batina mbetu milimo mabe koteli mama fale alala na mbetu do nyoso elekaki le pasteur alobi que wana za délivrance ya Élysée alors tant sera sutuka mais finalement o ezanini tanga mo plutôt tant mobali na ya expliquer mobali na ye ezaki vraiment scandale au sakanate lelo peuple nzambe belé baba vite et les hommes de Dieu bazo utiliser Bible oyo pour na ko scroquer pour na ko manipuler pour na ko sala nyonso bakoki ko sala na peuple na conseil ni ngo pesa mutu alemba azaki victime ya likambo mo songola zui décision abinga parce que likambo boye la kinga ba yoka ki masolo balemba pe ana o basali ndeko na o basali camarade na yo ensemble la suite au conseil ni ngo pesa bango et puis conseil ni ngo pesa et pas ya batu na nzambo vrai mais lelo musaleza ko c'était à cause ya ba mauvais témoignage ya ba conseil ni ngo pesa bango OK no bana ba ça nzambo za ba vrai il faut basa la retour au commencement ngana te ya ka retour au commencement à la parole retour au commencement parce qu'il a la parole au commencement la parole du milieu et la parole so bien retour à la parole les autres balate quelle parole n'a pas ce exemple le mariage a commencé mais Moïse n'attend mon aïe à permettre le divorce c'est le milieu tant que Jésus aïe à retourner au commencement donc retour et là qu'on y au lingi au comprendre il faut zonga na komana ne bandeli bandaka ndengene établissaka kato ba institut kamo comment ou pas pour oya kwenda ngwala longo donc bazonga na commencement na bango ezani il faut que zonga ko apprendre ko yekola et yekola te ko sala mo selo yo eloko nyonso bayekola yango oza na bagage ntango esprit akoya akomema na profondeur koyekola na yo soki esprit aye akuti oza na bagage te Jésus alobi la vérité était déjà révélée Saint-Esprit a tindi ye mpo aya koconduire dans la vérité korévéler vérité te. Faites attention avec le Saint-Esprit. La vérité révélée. À comment la profondeur, la longueur, la largeur. Ce que vous avez la vérité révélée, Saint-Esprit a confondre na Satan, na démon. Na bagage na ko discerner. Yango mingo Jésus le baki boye, mais tant que Saint-Esprit a changé quelqu'un. Comment va bêtise? Na chef na yemo côté à cause Jésus a révélé qui a même mieux na profondeur mais a ko changer a ko changer alors basali wana bazo na boyekola baye ce que bayekoli nde bazui bagage ko pesa na peuple bon na peuple sa peuple bon peuple le ko etika na yokaka possibilité mo possibilité etikali il faut oyeba sale le koyeba mosale wana yo lingi olanda Jésus azoloba bato bazoloba nini mpona
bon affaire de compte bino bato bozolandanga nazana donc bozolanda identité ça c'est grave il faut yeba identité origine progression à moto yozolanda wapi abotama wapi na bonzambe abotama tata na yena abimi wapi parce que balobi dis-moi qui est ton père je te dirai qui tu es dis-moi de quelle école tu es sorti je t'identifie vite bato mingi baza ba messete lelo abimaka ye moko aba ordonnance yete akoma na tozomona ba facture bi batemete mais akoma bishop ndenge ni ce sont des aventures mutu aboya komema de n'importe quoi et tango akomona ba facture suki bandaka molili azokaka nguya po maka na lelo ba moko nzamba lobaki compagnie basale na ye na nguya comme sikoyo preuve Satan a spécialiste na nguya nzambe aza spécialiste na kobongola moto motem mais Satan spécialiste na nguya soko moni moto abani mate ezoko atengir motema te ezo visiter mate eza nzambe te azo memela yo biloko soso vélo azo memela yo kiti azo memela yo voyage azo memela yo voiture ndak cherchez premièrement le royaume. Le reste, vous ne le chercherez pas. Le reste vous sera donné par-dessus le royaume. Le peuple au Azolanda yo, donc avant d'année atika komi tungisa, mais a examiné nani oyoye azako Olanda. Abima wapi, azwa libate si, ba azwa formation wapi, tana ye nani, azala ordonné wapi. Donc c'est vraiment important. Papa na terme comme sous na télévision na sur les ministères. Alors na ekolobelo mo bwenga bi biso basal na nzambe et ça manquement temel comme appel à niveau to permettre basal ya bana na nzambe na biso pe question. Obima wapi, utanga wapi, nani yango a ordonna yo. Donc les bana na nzambe bakomi na mwa bobangi moko boye papa oyo solo bezali mwana nzamba so yeba question na ko poser pasteur question amwa neti na bana manke ye pasteur ako ba ye na chere komi mikolo mate ya kaka do mambo yo yote ko leka wana siko lingolo bani na dika ata tuni directement te asala investigation sur pasteur asana place à coller la pasteur asana place évoluer asana place à bandeli makamanza aussi qu'on sait que par exemple tous exemples et dans la bande qu'on a biso belé basa supposons na Bachir na ba Dubaï musika ba continent mususu oyo bazolanda pe message oyo mais baza na impossibilité wana ya ko luka ko sabe investigation oyo bana ba woni OK na koloba boy et ça très important natiki na bana nzambe sika wana na basali okomona lelo basali est ce que baza yini penza te baza yini te mais pour les baza yini te que ça biso cause mais yesu alobaki bolingo nde kolakisa mokili boza yanga vraiment bolingo ekokomisa bino bomoko nde tata toza bomoko bon mwana nzambe tango boza na moyen l'investigation wanate et là qu'on est singulier aux en Saint Esprit c'est quoi le cas Saint Esprit a koka ko aider yo na identification ya moto Zolanda après son révélation na ye ce que vraiment dans Saint Esprit pour bato mingi Saint Esprit kaka korobobo baba ya mo Saint Esprit makamusu Saint Esprit koka kate wana nde faciliter Saint Esprit ce que vraiment na Saint Esprit Saint-Esprit a ça la campagne en guard. N'ajoutez pas foi à Saint-Esprit. Il faut discerner, il faut sonder. C'est que Saint-Esprit a sondé profondeur et bonzambe na kati ya mosale wana. Donc là faut au kota mabondeli na sujet wana. Alors nzamba sur le coup makasi je crois que eza vraiment les pamboli si to na posa to meka ko leka to ka ba serviteur moni bazana ngoya ko bakisana tina na sujet oyo avant que to meka ko sauter ko lobela na tina ba c'est un style sacerdotal to banda ya l'homme de Dieu
le pasteur Biswaza Awa donc a perçu combo et puis à intervenir ni nazana on peut ça le sujet. OK, merci Inga pasteur Mouzé. Je crois que vraiment c'est important makambo tonazami pour tout koloba sur la science. Que l'église est mutuya mais l'église est aussi le dernier ou la dernière peut-être il y a une institution qui a déjà envahi la connaissance de la science mais sauf que l'église est aussi la bassesse. Alors il faut sauver vraiment l'église. Amen. Okay. Comment sauver l'église? Il faut apprendre. Il faut apprendre la science. Bon bateau bani va apprendre. Et ça passe ceux qui vont prendre la poison pour l'église. Gloire au Seigneur. Donc là, on lancé appel et frère Amen. Il faut qu'on apprendre vraiment. Pour y avoir l'écriture en profondeur. Nzambe azo lokumu makashi pour la contribution na yo. Tozana pasteur na Shimafuna après si bisope combo et puis à intervenir na tina na sujet oyo toza ko développer katika nisika oyo. Merci pour la parole. Conformément au langue maître, notre guide, Papa Autoloba. Papa nani? Papa apôtre Manyanga. Ah, ok, Papa Nanga, merci. Mon pasteur, la carte communauté. Amen. Moutogo Bima, au lobby au gangi. Mais la base de toute chose, Moutoufaï Baka source. La source a puisé maïnine. Yango oyo a propager peut-être na société. Yango salaka différence bato. To tanga ba classe. Au moins moi musauti na uti na institut boy. O musauti na institut boy. Si les terroristes ba na open na uti na bonne formation, o ya uti na formation mo zelaki peut-être l'écolo. Mais peut-être société. Le go compter na oyo a uti na formation moko valable o eza apporter plus pour na mboka. Na domaine ya même ya église. Un disciple babi face à semblable à son maître. Le lingue maître azaleli. Disciple a refléter oh il y a puiser auprès de son maître. Mais les lots tout le monde est serviteur, to boité eza malam. Tout le monde est serviteur, to boité eza malam. Mais message nini oye nango o ezo sunga peuple oyo. C'est ça le grand problème. Ou après naki nini. Même dans la classe à Mokili tout le monde, Moutoua qui a formation à prendre de telles choses boy. Parce que contenez pas à la sujet à reproduction dans notre dans la génération goya. Mais les l'église ceux qui te zangi ba base lobby tokotika héritage nini dans la génération goya. Église obi ma église comme ma église moko amorphe anéanti. OK, Satan de sa part a multiplié des stratégies. Est-ce que le tokolobaké Satan mutaza na science boye biko l'église. Parce que par là on va lancer défini. Ce qui tobi défi to définir comme provocation to provoquer bato mais to inciter les bato. To pousser bato. O yaza na humilité. Isaac a poussé na Abraham azo memaye. Azali toujours un enfant de soumission. Toujours que tombela nzambe mbeka. Ayoki papa na yoki. Toke mbeka ngobwe ezayo. Bâtir un hôtel comme un enfant de soumission. Tout le monde a soumission, elle était humble. L'humilité et à pour ça que Isaac aujourd'hui, quand on parle d'Isaac comme un modèle et référence. Partant à qui soumis vis-à-vis de son père. Mais biso soumission na biso zali vis-à-vis toujours invité bateau à la science divine. Donc baye kola. Yango ça la force. Yango ça la makasi église. C'est ça l'héritage. Otoko kotika na ba génération goya lobby. Église ya te makanisi ya moto. Église za to lala ki olamu ki peut-être ba domo ko za na ngo kati ne pousser au sala non. L'église est un monde des esprits. Il faut être efficace et puis fort. Merci Papa Nzamba Pambolayo. Je crois que Tozana servante nous sous ministre de l'Éternel a retelema no plutôt après ça comme parce que yaza liboso et aïe ça biso nini oyoye azo penser auto nini oyoye azana ya ko ajouter na oyo déjà l'ange de l'église à Salomon.
Ok, merci. Nga naza évangéliste Charlotte Salou. Oyo nalobi naza na se na makolo ya apôtre Manyanga. Pe naza moko na bétudiant ya première promotion. Oyo azalaki toujours na se ya makolo. Nazo lancer un appel na bandeko nyonso. Monde otokomi tomoni ke monde ezoko évoluer. Pe monde ezokende na vitesse moko ya kosakana te. Alors biso bana na Nzambe to pe basali na Nzambe, il faut tozala à la hâte to yeba monde ndenge ezotambola. Monde bato mokili bakomi na mayele mingi. Biso bana na Nzambe o eza biso mais tozo négliger. Lelo mutazoloba bilobela. Aleki na télévision alobi akoki koloba asali makambo nyonso akoki kosala. Eza malamu. Malamu yango eza mpona yo moko mpe bapense na yo ozokommunike na bato. Mais yebisa bato ce qui est vrai. Oyo ezoboma mboka ezaka sacerdoce. Sacerdoce, tout le monde a commis sacerdote. Siko okomi sacerdote ndenge nini? Sacerdoce yango eza nini oyo ozwi eloko ozokommunike na peuple de Dieu. Ndenge maître na biso auta ko expliquer. Mutazo kanisa ndenge azwi mwa lititi na ye, médaille na ye, bapesi mo eloko abike ye aza sacerdote pe mutu nyonso akanisi ke nzambala lati nde yangwana ekomisi ye sacerdote eza bongo te. Maître auti ko expliquer esengeli mutu atanga. Donc c'est-à-dire totia science na kata bomo na biso. Batalisi biso na mukanda na 2 Pierre. Oto ute kotanga 2 Pierre chapitre 1 verset 4 oyo maître atalisa biso. Sala ne for nyonso obakisa na kati na bomo na yo averti. Na l'averti obakisa science. Science est très important. Na vie ya mutu ya mosali na Nzambe ya mwana na Nzambe eza très important nde komema biso to kende liboso po to tambusa mosala na Nzambe. Vraiment Nzambe azwa lokumu makasi. Je crois que pona kokima na tango na biso peuple na Nzambe, je crois que na sujet oyo boza vraiment quand même édifié na oyo nyonso tikolobama awa. L'église ya Nzambe, l'église eza sans, l'église oyo Yesu aoya kozwa eza sans tache ni ride. Mais le problème est que oyo nyonso yozo mona, oyo nyonso yozo kutana nango yango te esala ke yo olemba na bonzambe parce que Yesu azo répondre ba yekoli alobi ke botika ya malamu na mabe ekola lisanga ozomona me yango te kosala ke yo otika osambela kovana na ndako te telema continue nzela za molai nyonso yo kutana nango na vie déjà oto yo okutana nango elemisa yo te mais musala na Nzambe za ndenge wana tozobondela tozosala onyo toye kosala tozoteya na bamoyen nyonso mpona kosunga peuple na Nzambe so toza awa tozapeka mpona yo. Alors nazondima koza déjà intercesseur émission oyo ndenge mama na biso Marie asalaka mama Marie asala na Canada sensibiliser équipe mobimba po babondela na tina na émission oyo mama Marie Nzambe apambola yo bino nyuso bondela mpona émission oyo Igo Tsaime mwana na ngai Judith bopambwama bana nanga kiria elongo na stone bopambwama makasi bo continuer ko sambela pe ko soutenir émission oyo na ndenge se sengeli na ba prière pe na ba moyen na bino nyonso. Alors papa na ngai tozo sauter tozo continuer to lito lobela sikoyo plus na tina na ba stencil. Or nga na zui ba question dele na kati na question ba parmi ba question on na zui elo ali boso na lingito na tuna yo eza na tina na batonge tozo na no teni sacerdoto eloko ali boso na tina na tuna yo eza na tina na batonge peuple Nzambe lobi boy elobi papa auparavant na kala makambo yo ba bloka batonge ba col pastoral ezalaka penza te mais lelo est comique avant que l'homme de Dieu a la service mon sacerdotal, soit mariage, soit sainte autonini, donc obligatoirement il faut que la tatonge. Si on a la tatonge, à quelque chose ni charpe ya ba juif, à lati yango, l'air soit et continue mutu. Peuple Nzambe lobi mais papa. Na ba kapata ya quoi tozo mona le peuple lobi mais au mona lelo au sein de l'église yango toye komona na catholique
Et puis peuple essaie de télé, église est côté mélange, église a réveil. Mais le catholicisme et continue à l'église. Bon, nana pour ça, il y a le rôle en Thomas, il y a le rôle en Molakisi à Sangomalamu, oye di sabiso. Est-ce que c'est vrai ou est-ce faux? Ce que c'est vrai, défendre. Ce que c'est faux, décortiquer pour le peuple en Zamboazo Yokayo, à quoi que soit oye di Pebouani. Ok. Nakosenga na bolimbisi na bateau peut-être vérité ko choquer bam. La vérité blesse, parfois la vérité mortelle. Teni. Yango na barang le bosomoni science. Science est important. Mutana na science ko se poser ba question wana mingi te. Na vu exemple terre à terre. Au monde na ba domaine nyonso ya vie professionnelle la vie. Au monde ba mécanicien ba na teni na bango. Ba médecin ba na teni. Donc domaine nyonso professionnel qui se respecte. Et ça na teni nango. Bongo sikoyo comment makambo nzambe basala nzambe ba na teni te. Okomona mosala nzambe alati body azoteya na body. Tozomona teza bozoba. Mosusu pa akomene neti bo bato wana baketsaka pantalon na sene. Alati aketisha azoteya. O nzambe atalaka motema. Oneza bozoba moko satana bane ko memela son église. Donc makambo nzambe na bandi spiritualité dans les sciences. Donc mosala wana eza na teni. Na kanso ko tangi to bandi catholique na Israël na ya liboso. Catholique a yesima na la 325 après Jésus. Est-ce que Israël a fait colatani? Ba sacrifice ba lota ba body. Ba lota ba veste. Ba lota ba cravate. Si qu'on a tout na bato ba lota ba cravate, qu'on a bango ba cravate ba veste. Et uta wa na la kisa bango ke yango osala musala za. Wana za teni de ville na mokili. Boete tu comprends comment tu es de ville à Mokile boye na ngote comme tenir de ville sacerdotale. Au moins Mokile zoko dans la église. Mais bato ngo pe baza monoko makasi. Exode 28 1 Nzamba talesi Moïse et sengele mutako simba sacerdoce. Ala la tenue sacerdotale. Tenue wana zo marqué kaka parure extérieure mais na dignité sacerdotale d'ailleurs. Tous en armée. L'armée ndenge ba dignité ya soldat. Soka la teni, ba officier ba na teni na bango. Ba soldat ba na teni. Na ba soldat ko banda ordinaire kino na ba officier soka la teni. Agoza ngisa ba patate na ye. Te, il faut acha ba patate. Nde ozo identifier dignité na ye. Donc par là papa oso confirmer que donc, on que tonge et ça tenue sacerdotale. Sacerdotale. Nazoya. Yamana senga bolimbi sina bato mususu. Lelo to moni bato baboyi. Oh bozo benga tonge. Bato baboyi am. Bato balingi ba chemise pastorale. Na ko poser question na monde entier bazola chemise pastorale utawa. Yango peuple ngaye. Akeno tuna pasteur na chemise pastorale utawa. Yo zo boye loko ba komi na Bible mais ozo kamata boye eza na Bible te yango lati yango zo défendre au moins place science zo zanga bato bazo kufa pona bozanga science lokola protestant yelo chemise pastorale yo on dit chemise pastorale mais eza na Bible te lokola Bible akomeli yo tojo yo zo boya tojo o ba ke ko yo na oya zo la tojo na za Bible botika ba chemise pastorale bozo ngane na batoge yango neza biblique ya mibale tango yo lobi tozo mon na sepeli phrase wana observation na soki dosala manazo sepeli po liboso bato bazanga ke boye ko babani ko comprendre soki na lingla sala sainte sainte ala teteni omon mais liboso ko sala mona body mais soki comprendre te eza sacré il faut du sacré aussi. Alors, et l'ingénieur n'a aidé bateau. Au moment du baptême dans l'eau, et ça rite. Ce qui est rite est sacerdotal.
Sainte Seine, les rites. Ce qui est rite est sacerdotal. Bozo sakana makamanzal. Baptême les gens ngouyaté parce que bozo kamatango le kole loko moko boye. Mais ça rite mobile. Et ça peut incarner mort, résurrection. Et ça projeté on a passé. Il y a presque 2000 ans passé. Vous avez mais projeté on a passé. Et connecté associé yo na liwa ya Yesu. Yesu kamatango le kamaseke. Bozo ko sakana makamanzal. Du sacré qu'on profane à côté. Cette scène, et so la sacrifice oyo Jésus a kokaki kopé ça na croix na Golgotha. Et ça pour projeter yo na passé wana presque 2000 ans passé et connecter yo aux alakité mais connecter yo au commis na présent et affectar yo. Donc par là pas au confirmer en donc confirmer en que teni ça c'est alors si on n'est pas tenu ce que peuple a difficulté auto azana ignorance ishango wapi na Bible eza teni oyo Aaron alata vandeliwana auto eza nini donc peuple alinga pour ça yeba parce que muswa kolo baboy abisoki Aaron alata kiango wana toki na se mais lelo Yesu asali biso nyonso royaume ba sacrificateur siko na nouvelle alliance va poser une question à la catonge. Ok. Nasekena. Tout d'abord, il faut que message de Zanango, Tojuango na Bajif, Tojuango na Américain, na Asiatique, na Européen, na Bajif. Le salut vient de là. Tozongi, Bajif, Bazabatoyo, Bazouaki. Révélation madame verticalement. Bangonde baza peuple satellite. Zamba na peuple mi balete mokokak. Affaire Israël son propre peuple. Apprécié sacerdoce céleste. Pour y a représentant na terre à dispenser horizontalement. Tout ça le comme ça pour bakisate ni à kolongola. Donc tokozwa hérité tout ça ba co-héritier il y a Israël Israël a héritier vertical biso ba co-héritier horizontal na ye so ko yo bandi ko ba américain ba oza soso connecté au comme déconnecté donc na Israël Exode 28:1 na lobi wana ba pesa ki deni tout ça qui na sacerdoce tout ça qui na ba ordre mi balé ba ordre na ko be ngo semi majeur sacrificateur ordre majeur, souverain sacrificateur. Ordre mineur, bah lévite. Alors, souverain là qui n'a tenu naïe. Azaki na robe, azaki na robe totinique. Il y a pembe, azola tanase, akobaksa na likolo nango. Robe est fausse. Azaki a couleur bleue, si ma kobakisa pectoral. Nango, abaksi baki bi continuer ma kamuso. Vous avez tenu wana lycée yanzo mais sacrificateur alaki abola ta robe to tinique ya pembe wana ka asoke wana alors sikoyo tango Yesu aye Yesu a dit sacrificateur comme souverain sacrificateur yango mona kitanga zo kata motema sati badomaka zo kata motema tanga motema na kwela ki nzambe lokola souverain sacrificateur na likolo au ça rite na hôtel de sacrifice de la croix rite ya salut au moment me salut ou na sacerdoce ouais et ou na ministère le ministère ne donnera jamais le salut c'est le sacerdoce qui apporte le salut donc rite nzamba sala ki wada na croix yango epesi salut alors Nzambe tango azosala rite wana na mbala mo balobi rideau ya temple et pasuki voile ya séparation entre liesse na tressé et ça le pas mon changement loi pas besoin que changement soko wat changement loi bandi wana na croix donc ezala ki na trois parties par vue liesse na tressé mais si que Jésus na christianisme va rendre trois parties en deux ba pasu le rideau wana pour liesse na lié tressé comme le comme donc tout ça sur la souverain sacrificateur on a ya mwana moyen liesse tressé tika la source exacte
Jésus amati lokola souverain sacrificateur ake na tabernacle céleste ake osala service ya souverain sacrificateur na tabernacle céleste atiki biso na sawa sikoyo totikali na parvis na lieu saint tout le monde devient sacrificateur tobandi ko vrai sikoyo biso awa basacrificateur teni na biso eza nini ezalaka teni kolata tunique to robe wana ya pembe oyo bakatolike bazobenga bango mpe batrisha donc eza ya bango te eza ya bajif eza mpe ya bajif te eza ya lola mpo na lola yango osomona ange aye na veste osomona ange apare na bodi ona jean na barobe wana kaka Apocalypse chapitre 5 ou 6 on a bosali te balobi ba oyo bakendeki na likolo jo Jésus me bapesi bango barobe wana baza sous l'autel de Dieu po babanda sacrificature yango nde teni Esaïe chapitre 6 verset 1 alobeni voilà loko nangeki na sukisa wana nzambe afandi na trône ye robe hein est-ce que c'est féminin ndenge bamusu bazolo robe nzambe alataka robe wana robe wana sikoyo ka secret nango balobi panne nango panne et touché tina temple amoni na robe wana yango na lingi na répondre question na yo wana Jésus alataki robe hein robe wana itinique sans couture wala bato balo yango na robe sacerdoce il était sacrificateur il opérait comme étant sacrificateur mais bato bazo comprendre le côté siko ozoloba ozo se défendre tellement kitoko alors toi na posa na sisa ba question yo peuple alors poser ngai zelanga na silisa wana nazokena musoko na silisa wana tena na poser question kana mambo zoloba question ezabo parce que peuple aloba iboye babi lelo tozomona po tozomona lelo tozoswa ba biloko ba juif hein bon normalement ba juif bazana nzambe te normalement baza peuple na nzambe mais bango ba rejeter ki nzambe yango nzambe a recourir lelo na ba nation siko soki ba juif bango moko lelo ba chrétien te pourquoi tolanda exemple ya ba juif de deux balobi boy omoni na dikoti ya ba yuda na dikoti eza na sini moko ozomona sini mona likolo ekoti wana siko sini wana eza même sini ba franc-maçon baza ko utiliser par là olingo défendre ngo nini les autres sont là sharp nango siko o défendre ngo ndenge nini parce que o appuyer déjà likambuyatonge bongo ba biloko wana mususu nazoya yango na lobo moni ba faut pas prendre science aujourd'hui l'Israël n'a pas Dieu soko que l'Israël ozoko gobe nyonso okome la poisson il y a de quoi prendre et de quoi laisser. Donc, on a science, c'était ce qu'on a compris. Ah, vraiment, il faut que l'on de n'importe quoi. On l'a mis étoile de David, saut de Salomon. Mais l'étoile de David était. Et ça, identité symbolique, il y a Lucifer. Il y a un drapeau Israël. Il y a un Vatican, la fondation Vatican. Alors, les lots sont véhiculés d'une manière ou d'une autre pour battre. Parce que la science était basée sur l'étoile de David. Et cette étoile de David était. Donc, il faut apprendre maintenant. Donc, par là, papa a aidé le peuple à faire Yokolobake. Et il continue. Basini wana. Oeza lelo tina ba écharpe. Ozo confirmer que ça y a bon zambete. Et ça dans la Bible, ce que dans la psaume David depuis tant David. David a dit oh nzambe. Basini na yo ba adversaire ba koti na temple ba longoli yango. Ba tie ya bango. E bandi lelo te. Tala ba synagogue nyonso. Bato ba na Israël, tala ba synagogue na ba pays loko ba Afrique du Sud, c'est que judaïsme ezali na ba France. Au contre la synagogue, on appelle étoile de David. Non. Israël aujourd'hui, tant de nations, tout ça tant de nations. Tant d'Israël est réduit frein. Sikoyo, sauf que nous connaissons l'Israël bilandela. Azana na sikoyo. Yesu le bak ba ko bota la bino royaume. Ba ko pesa na peuple mais parmi les nations. Na tant de nations. Sikoyo l'Israël bêtement, ozazoba. Il faut battre Baluka, Nathan des nations, quel est ce peuple au un peuple satellite? Le peuple, Nathan des nations au sein des nations. Pour Jésus le Bakiam,
acte 15 na concile à Jérusalem bapôtre mpe balobaki yango nzambe alobaki ntango baozinscrit na ministère ya Paul akobotola ye akobwaka Israel akobotola message akopesa na peuple moko après nsima ya fait ata des nations nzambe akozongela Israel sikoyo aza na Israel te sikoyo bino peuple yango sikoyo oyo aza peuple salite eza me peuple américain éviter. Ils ont peuple européen. Et des peuples. Ils ont Maouamingi. Ils ont peuple africain. Esaïe chapitre 18 verset 1. Peuple au pays terre au-delà de fleuves de couches. Couche Yangwana Soudan du Sud lelo. Donc au-delà fleuve de couches, ils ont RDC. Tuna bato nyonso bakoye biso tuna mendele bango moko bakoye biso mais bazo lingote yango te pourquoi bazo minimiser moto mwene mais c'est le temps des africains à landa sous européen c'est le temps où Dieu visite les africains sacerdoce oyo biso tokozala nango yango ekozonga na Israël oyo biso toza nango to tokozala nango tokozala nango na tango na biso ekozonga na Israël po tozwaki yango na Israël Israël akoyamba kaka eloko oyo ewutaki epa na ye et quel est ce peuple maintenant qui a ce message omoni eza erreur bato bozonga vraiment na Bible tout apprendre sérieusement tout na humilité po sans humilité ko apprendre te papa olingo loba nini na basali na nzambe belé oyo lelo bazo pratiquer makambo yango omoni lelo y a même des hommes de Dieu oyo bana na nzambe belé pe basa na ignorance bazo zwa biloko wana bazo bamba peuple azo tomber et bazo benga ngo onction ozomona bazo benga ngo c'est l'onction donc lelo na pensée ya bana na nzambe belé pe basa na nzambe belé soit que Israël et ça pour somba biloko on a soit que Israël a zongi c'est-à-dire que donc comme il n'est pas kolami poni parce que awuti na terre ya bantoma et bazo utiliser biloko wana lelo et pas ya peuple belé lelo bazo discuter peuple belé bazo ndima siko okoloba na basali na nzambe nini pe okoloba na bana na nzambe nini donc peuple na lobi boy liboso na basali na nzambe na Israël il y a de quoi apprendre et de quoi laisser nyonso eza ya kozwa te nalobi pete ke bazwa te na Israël yango source mais ntango ozokende ye bokozwa nini okozwa te nini okotika alors po yeba il faut apprendre cette science sacerdotale tozolo po eza so ntango Israël eza temps de nation na temps de nation eza na nation oyo eza nation satellite récepteur horizontal pe dispensaire horizontal yenda kozongisa message on a tine Israël alors na kopesa exemple tala basale mingi baken Israël yokanga bien ake ofukama na tombo bakonda Jésus est-ce que place bofukama kana za tombo bakonda Jésus wa eza place bakonda Jésus te Golgotha bokene eza Golgotha te au monde eza mawa même histoire à pamba profane boyebi yango te quand les Arabes ont envahi Israël bakoka kobebisa baplace wana et catholique to Vatican salaki fort acte de préserver baplace mosusu il y a certains lieux préservés il y a certains lieux détruits alors maintenant Israël n'a qu'à de tourisme a créé baplace oyo a créé wana alakisi bino Golgotha moko fantaisiste alakisi bino tombo Jésus fantaisiste là nano papa donc par là ozolingo loba Golgotha bato ba visitaka ba lieu touristique nyonso bato ba visitaka eza yango te nyonso te majorité eza yango te lokola Golgotha wana eza yango te lokola tombo Jésus wana eza yango te comme osali na nzambo azotela koroba mais pourquoi apôtre azoba bilobela nini ezo prouver que eza yango te ona la kiseza yango te na tinda ekene so kaka kizonga na Israël atuna Saint-Sépulcre eza wapi Saint-Sépulcre il y a un ordre du Saint-Sépulcre atuna pape na l'an 2000 Jean-Paul II
na lendemain azwaki mission asala culte écuménique na Jérusalem na tombeau à Jésus. Tombeau à Jésus faut servir hôtel, hein? À tous les actes wapi. Bakolakisa ye. Donc on a réponse au péché. Réponse au péché. Place bazo kelo ya ngote. Moni papa yebe sike zali. Donc c'est la religion ba yebe sike zali. Siko papa zela nan. Question uso zabwe. Sikoyo na ndenge basali na nzambe, hein? Bazozwa babiloko wana. Bazo salela yango et peuple en nzambe asa convaincu o basani ignorance. Que soki mutu aketa na kozonga avec ba bikoti banzambala banini be sharpe alobi pe ke awuti kuna fukamaki asalaki bo azongisaki boye tout ça. Sikoyo yo lokola ntoma parce que bino ba ntoma faut révolutionner peuple. Sikoyo ba oyo lelo nde na otoloba bondeli pona mutu so mutu akweyita mona ine chabiki te foka mutu akweya foka bafe ezala siko babenyango ezala onction siko question eza boye na temps de la fin oyo toza lelo yo lokola apôtre nana poso opesa biso parole ya soki mpe ya mpamela soki eza ya nini nalingi mpena eza mpena question te me nalingi opesa liloba moko boye etikala na mitu ya bana mpe basali na nzambe. Nalobi boy. Napekisi bikoti wana te. Napekisi bataliti te. Bakipa te. Mais na question tu na kinga eza na bilembo. Bilembo wana nde na moto ayebi makambe fa longolango. Na kati ya babiloko ya sana ngwa. Na kati ya bakipa, na kati ya batalite, tanga eza na bilembo. C'est que Satan a déjà accosté la yona belemboane. Aux années lembo na ye. Expliquez peuple à Yébadi. Galates 6:17 pour la zone baboke. Désormais personne ne me fait de la peine parce que je porte sur mon corps le marque de Jésus. Amen. Kota kola ta ba marque à Satan te. Soko zola ta marque à Satan, aux années liaison na ye. Là ta e condition ko jouer qui pas vérifier qui pas na yo. Sacraliser yango. Longola bileko wana purifier pe sacraliser. Aujourd'hui talit vérifier bilembo. Longola bilembo purifier pe sacraliser. Mais yo zo la tango sikoy attend que qui problème ame balangwa. Tango zo la tango on va prendre science na. Pour talit obando bamba na mobali. Même si tu fais mon nom, je profane. Du sacré, on va dire que n'importe quoi pour la science. C'est très dangereux. Batouanande, bazo bébisa. Akamate loko, ils ont loko valeur sacré. Le coup la yébiti na ngota, n'importe quoi. Alors, à profaner en na mise à bateau valeur na ngwesi. Mais mingi o bazo sala boy na ko regretter ce que vous avez profanateur te boti ko profaner parce que na bat oyo Satan pesi mission apakoli bango onction Matthieu 24 azol banini na mikola soka ba faux Christ ba ko s'élever parfois ils ont la bonne difficulté à kotanga ba mo bozo comprendre te faux Christ le bi ba faux ouais la fausse onction existe. La fausse onction, il y a un spectaculaire. La fausse onction, il y a un nature vampirisme. Il y a un kindumba. Il faut vampiriser l'énergie féminine pour dominer l'humanité. Parce que l'homme doit quitter ses parents pour s'attacher à sa femme. C'est-à-dire que la femme doit attirer l'homme. Il faut qu'on vampirise l'énergie féminine pour attirer. Il y a un moment même pédérasme, mais homosexualité commune. Pour dominer l'homme, il faut coucher un homme. Donc, ma campagne est dans la bâtine. Parce que vous comprenez, pour nous répéter, science exacte. Alors, banananza, vous allez vigiler pour les autres dépenses, mais ça n'a pas de on l'a n'importe qui. Ata sanzi moto. Yangote côté de l'andaï.
Voilà l'exemple, il y a Acte 17, verset 11, Babéré. Paul a commis la Béré. Il était homme de miracle. Mais voilà, le miracle était, pour une spécialité à Satan, c'est le miracle. Donc, à ça, le miracle, ça va. Mais spécialité à Nzambe, c'est la parole. Amen. Bon, yo, ça, le miracle, ça va. Mais au lobby, il y a yo qui maté, juif maté, yawan. Kena ngona ndako basali examiner si mabaye bazo débat omoni bana na Nzambe tozongo seloko moko ezalaka liboso na église primitive baventre bazalaki bebake mingi te. Pourquoi? Chaque prédication il faut débat. Chaque prédication il faut débat. Alors un aventre tango ya tei na débat bakangi monoko akimi abote ya sauter. Mais lelo toi léger yango nakanisi bato atango akala neti nga bazoyeba tango tobanaki ba groupe de prière zaki na système séminaire et débat séminaire et débat séminaire et débat pour le to convaincre bato balongo ba groupe de prière bakoma ba église ba musu ba ina sima pesa ko kombe église de réveil ne kitu kiza paya de réveil à solo pesa église ensommeillée en sommeil eza ko réveil na kati ya sommeil yango nezozwa ba mwa ba vision na kati ya rêve na yebete. Mais na tango to bandaki biso séminaire débat aventurier ko sa aventurer te ba branamiste bazo kilma pour séminaire débat séminaire 7 jours débat 3 jours 7 jours débat 3 jours. Donc oza ko encourager que diloko na fo zonga il faut zonga pour motazo ya tel exemple to ya bino. Bonjour, le balabino amène des points au côté de notre major, il s'est amené dans ma case. Dis Amen. Yo moto qui s'amène dans ma case. Amen le bien c'est la carte d'un one. La monnaie est fort pour les autres. Ce que je veux dire, dans le Amen. Amen, batinda comme moto. Moto yemba moto Amen, pour écouter. Papa na biso merci nzamba zo lokumu makasi. Je crois que na lingina changer question parmi ba question au peuple tout na kingai. Nalina soit pasteur Moussa avant que tous on pas ya papa pasteur Moussa olimo lobani natina na ba marque biloko yo papa uti ko défendre a na ba question yo peuple uti ko poser parce que moni nalanda ki interview pasteur Mobo nzamba pa molaye na utanga komboni awate pasteur wana azaki na problème na kati église na ye église ezai penza ko évoluer comme telle vie financière ezaki mamu bulu en tout cas azaki vraiment na moi difficulté makashi. Alors ake omona ndeko moko basola kitoko makasi aya zabe ministre akepa na yero voilà nana posa o edenga atalaka ministère vraiment nazo souffrir makasi mutu ana bio mais ça problème ke nineza ndengona tozo ba organisation o ezake yesu ina brancher yo bakoma no pesa yo ba som ba mbongo tout ça pour aider ministère nzoka azo initier ye na ba science moko franc-maçonnique et ndeko na zaki initier à côté qui n'a pas dimension moko boye alobi ke ba opesa me ba marque o tchana ba porte ba opesa mbongo tongi ba temple ba donc ba o ndo tam la ba ange so commander ba ange donc ange a tenu la porte aso envoûter ba tout yo so prier ba so mona ba miracle ba nini nzoka et comme déjà le moko satanique parce qu'on ndeko na dévoiler biloko wana pona ni parce que nzamba beta ki na malade mais na souka nango même beaucoup des hommes de Dieu ba comment ils persécuter ma cache alors ba marco lelo tozo mona ba sal na nzambe bazolata peuple nzambe baza victime mokile so kende wapi l'homme de Dieu l'ange de l'église a dit qu'on défendre le belé awa yo olingo bakisani ni akachio. OK, merci. Je crois que on pas à lobi pena mingi et naza ko tona ma bakisate mais nakoko commenter tout simplement argument. Je crois que Eza Mawa c'est surprenant aussi parfois. Parce que tout simplement, c'est le spectacle. Moutou, ils ont battu le plein. Tout ce qui frappe les yeux, il y a vraiment Kolanda Moutou. Kolanda Batou, peuple, pour masser là, il faut spectacle. Alors, place spectacle, les gens, ça attend, place à vendre. Oui, c'est vrai que dans le vrai, il faut les en rater. Mais spectacle, ils ont battu le plein dans ma caméra salon. Ceux qui va normal, il faut spectacle les là. Or que du sérieux, Makambo, c'est spectacle. C'est spectacle. Moutou ça y est qu'on la prendre. Peut-être n'a pas soutenir Tinga.
c'est très difficile mana na kota na domaine spectacle parce que nazolanda modèle moko songolo c'est mon père donc tant que na domaine spectacle était nulle part que na cause un spectacle pour na attirer ba tout peuple ezoko comme batu na basse c'est moi makasi koleka donc je crois que eza to sosola penza ba réalité parce que lelo je crois que la parole dit que na mikola suka c'est-à-dire que ba oya satana ba ko sala miracle belé et lui ko ba tout simplement que nzambe ko sala muke ba nzambe ba ko sala ko le ka satana te c'est là où la séduction est vendue à cause de miracle et attends le ba pasteur ba sauter même na 10 000 le c'est le miracle et mécanisme que Satan a joué pour séduire vraiment le peuple de Dieu. Papa pasteur, par là, aujourd'hui le miracle ça faux, auto miracle les a faux. Non, non seulement miracle ça faux parce que le miracle est en Zambeza, mais à Satan a eza. Le peuple a joué au caillou, faut peuple a eba. Miracle en Zambeza, Satan pesa. Ce qu'on est pour identifier en Zambé et à Satan yango. Ah, pour identifier en Zambé ou à Satan, là il faut maintenant colo à révéler. Donc tout ça il est cambo science. Et tout ça il est cambo science. Et puis pour ajouter dans la biais l'homme des miracles a la caillou miracle déjà en avance. C'est-à-dire c'était déjà programmé. Ouais, la caillou déjà avance. Évidemment. Mon toi a prophétisé na Nzambe pour ça prédestiné. Les sacrés qu'on raté tes points et là prédestiné. Dans le comme qu'on l'a quand déjà boya beaucoup monde à le 20. Surprendre le 18. Il est là il est le 18. À hôtel le matin. Pour abonner déjà les programmé. Après campagne, même les coques en hôtel. À hôtel le matin. Avant campagne, même les coques à hôtel le matin. Mais quand on a le mana, espace à minute, on a appelé les 20, les 21, les 22. Mais pourquoi c'est quoi ce que j'ai on programmer ma conversion peut-être? Conversion. Je crois que eloko papa lobi eza moko ba question batu ba poser ki ngana na poser yango mais tellement les kamangwe bimi mo avant tika na profiter ko lobi na yango sikoyo. Peuple elobi boy. Elobi ne bandeli. Parce que, papa, on va faire un commencement. Ne bandez ça qui tombe sur la campagne d'évangélisation. Au monde a que nos pasteurs sauté et commis, banani ba yesu. Batu basaleli. Mais les comment? Donc est-ce que nous avons des soucis à milimo? À comment on a souci au biki sabat? Autant n'engeni. Parce que les lots c'est rare. Oyoka que non, banani ba yamba yesu. Banani sababu inaona nkolo batu baleki liboso kolo yesu na pesi bombo inangabo tikobilo peuple alobi emona na kalisusu te et comme homme de Dieu dans la terre chichoteya azui babilo azwa soka osale la mafuta soka osale lelo boido azui wana et on dirait que soka saleli mafuta te to soka saleli ba oh, soka saleli peut-être maïté, autoninité, on dirait peuple à robicate, peuple à okangolamate. Peuple à sana souciayeba. Pourquoi transformation oyo? Na ba réponse na je vais insister. Ma faute est biblique. Talit est biblique. Mais le connaissez la biblique. Dans ma zo sel le il faut pas saler là. Zo sel là, il faut pas que s'appelle l'eau. Mais problème là wa. Ndenge otuni question, libo s'occuper na milimo. Pour bon Nzambe bazalaki na Nzambe logo mais nakanisi soki na tuni ba lelo oyo mokili za na kati église ezalite na ebande l'église mokili ki na kati église to église ki na kati mokili lelo to komona na ebande l'église ki na kati mokili et koti na mokili bani ko envahir ko doubler mokili mais lelo za et mokili aza l'église. Ce que mokili aza l'église, c'est que Satan aza l'église. Aza l'église. Ce que Satan a renversé hôtel ya Yahvé, dengue bal a renversé qui hôtel ya Yahvé en Israël. Donc message est changé, repentance est à sauter.
Kobongo le sabato mete mezate, ce que ça voyage, attends monter le voyage, ce que monter le prospérité, ce que comment babandi ko annoncer côté à bateau les restes des choses, ba fertilité, mais ba tiki royaume. Alors comment ni tango to bandi ko mona makamana et comme miracle na miracle, délivrance tongo tipo. Ngana zoto na ba. Bongo na noza délivrer ba ko kweso lelo, lobi ba kweso. Lobby bakwesi lo à final les églises étaient pour ils ont délivrer bateau ils ont spectacle moko ba créer cycle moko infernal suppose il y a une église aux autres à 80 personnes dans l'église on a d'abord prié 60 bakwesi et ça les combien dans l'église au 15 ans wala do bateau nyo so bazaka lié ils a passe yangwana moni tango bazo la kabelo kwa naïbité, message à prospérité, et ça prospérité matérielle, financière, mais prospérité spirituelle, tout le monde a côté, ni morale. Morale est bas, spiritualité est la bassesse, mais prospérité est matérielle financière. Bon, on a tout na boye, il y a une question. Ce qui est un message à prospérité, c'est un Nzambe ayaka pas comme ils sont prospères matériellement et financièrement. Peut-être que Satan peut appeler ça la prospérité financière et matérielle. Si il y a un Nzambe à Satan ou à Pegolé. Il y a un Nzambe Pegolé. Ce que les chrétiens sont l'homme le plus riche du monde. Mais ce que tu as la classification de l'homme riche, c'est ce que les chrétiens font. Si la prospérité, il y a le contact. Comment on dit la prospérité fantaisiste? Il y a un pasteur qui ni parmi les riches dans le monde. Mais il y a la prospérité. Alors, par exemple, David, David, il a prospérité. Ni avion. Si on a un avion, il y a des femmes. Mais dans la bas Satan, il y a un satanisme pour la prospérité. Mais il y a un avion. Par là, papa, que satanisme, c'est bien que le christianisme, satanisme, c'est quoi qui n'a qu'à le christianisme, n'a pas un message de prospérité, pour la prospérité fantaisiste. Ce que là qui est en Zambie, mais les chrétiens sont plus riches. Donc, tout ça n'a pas ata ba dueliste ba millionnaire à monde, ba milliardaire, ata ba commune à millième 500e chrétien azalé. Ata ba commune à 200 millième chrétien azalé. Papa c'est là. Je crois que le message non il a déjà passé. Par là, si on comprendre bien, souci na yo, et ça que les hommes de Dieu, tous ont plus que le royaume. Tous ont plus que les choses d'en haut et non beaucoup plus des choses en bas. Oui, papa, tant que nous partagé dans les concernant l'eschatologie, concernant la Christ. C'est l'homme de Dieu. Ah, papa, il y a un message de donc, au moins, les lots, si on l'a dit, les médias, on l'a dit, on remarqué que le message, ils ont un message terre à terre. Message, délivrance, tout ça. Mais vraiment, les hommes de Dieu partout aux ça, partout aux ça, Nzamba Apambola Bino, Makashi Bino Boza, pour l'émission, yo beta de soleil pas bande comme Soussou, Kabola pas bande comme Soussou, et quoi que Sunga, peuple Nzamba presque de partout. Donc, tout ça là de sorte que milimo epoka kobika milimo yo Nzambe a prédestiné qui pour na sali ce ko baza bisika songolo oyo peut-être que bazo kwa kozwa grâce wana eti ya kolia fraîche liloba fraîche ya royaume oyo uti likolo. Donc je crois que ce qui to vandi to sali analyse to yo comprendre que on dirait to como bungisa sens mot direction moko boy oyo tozala ki kotambola mais nzamba zo lokumu pona émission oyo et na son dima que au kabolango pa batu mususu papa to na posato lobelo moko parce que tant na biso zo poussana mokie et loko yo peuple a tuninga makashi peuple a lobi boy a lobi papa to na posato yeba lelo elo babengi bisakoli et lelo bobi ba famille bisakoli epandi mabala bisakoli lelo ekoti confusion na l'église na opeso exemple moko
Et y a l'homme de Dieu moko azo teya amoni sœur mobo sœur aza pembe atali ya lobi na ye sœur nzamba zolo bananga mbulu ekoleka te ozwa mukanda a prophétiser le colasé sœur a telemi sur place a dit papa ngana zaka déjà na nationalité en plein air ozomona atali bien aimé moko azaki mushika bien aimé na lataki na ye au senti que la responsable abi ndeko nzamba atikite azo continuer nzamba zolo banangai yo okoma serviteur na kati église ko salela nzambe makasi oh ndeko atemia le pasteur ngana za pasteur adjoint église en plein air ozomona alors et loba bengi bisakoli les prophéties parce que comme que sozo teya o sakoli pona batito ngiroza na nguya te yo lokola ntoma na nzambo ngolo bani na jonga problème à science toza na don ya prophétie na prophétisme lokola ministère don ya prophétie oza prophète te don ya prophétie ko le bande komoko abela kalibomu ande komoko wa parfois accident ezozela ye don ya prophétie ministère ya prophétisme etalaka individu te etalaka nation mpe banation donc bato fo mpe badiférence wana donc ministère ya prophétisme etalaka nation bacour baévénement ekoleka na nation to banation tozala baévénement prophétique donc mokili tozokende temps de la fête makambo ekoleka na États-Unis makambo ekoleka na mboka na bino Angleterre makambo ekoleka na Israël makambo ekoleka na pays arabe makambo ekoleka na Union européenne wana bozomona te eza mawa mingi ya mibale divination eza mpe différente na ministère ya prophétisme divination yango kobikola Balaam azalaki prophète etalaki devin mais sakolaki makambo ne donc lelo bambikudi toza kosala contre bambikudi bakomi baprophète omoni mbikudi akomona kaleso lati couleur rouge est-ce que la prophétisme de la science so lati kaleso na rouge il faut pas prophétiser ambo ekomi makila yesu toni o oza na mbongo na sak oza kimoyibi do bato mingi bazalaki na bango bana bangunza boyebi bangunza pe valongo na bangunza bauti na ngunzisme baye baza bambikudi siko balati kaka zaka bakomi baprofete kimbikudi nde etomboki yango nde bato bazosimbela bango soza nango facile ndeko nanga mwa lititi moko boso balakisi oteka na salo lewa obande obikola soko kenga basukoli yo misu obande obikola omoni bakoti ya mbwa koti ya cheval basali yango mwa bikela obande obikola oza mbikudi donc eza bonzambe te eza bonzambe te bafungoli yo mwa liso baforce yango obande omona troisième eza mbikudi tala prophète wana naloba koto prophète ta mbikudi wana opesa eza aza na courage ameli mwa vinu wana eza courage ya mabe moto soki asili soni aza ya kobeba donc oprofetize moto mpe atelemi alobi makambo ezoloba koto ekoya naza nango desanga mais azwi courage acontinue ake kobikola mibale alobi mpe eza contradiction mazwi courage azoluka troisième personne aza bien mai aza na se ya diamba drogue putulu aza na se ya vinu yango ozomona aza na soni te bato aningo na donc pasteur première kobikola liboso ntango ebeti poto boto na ye micro akontinue so te azobebisa église sikoyo omoni masonge ezomona sikoyo na miso ya bato nyonso mais otikele micro azocontinue mpe seke boza ndenge moko na ye soki ozalaki ndenge moko te elingaki koshoke yo ngo botele micro sikoyo obengaki ya osali bokutanaki ne wapi boyebani wapi ngai nakóma na Afrique du Sud nasala mosala mo babengai nga epate bajeune serviteur nyonso namoni na ndako baye olukanga bapaster baye koloko bapaster
na yambi bango balaki à peu près 15 babi vie tokanisa aussi là non oza terrible donc ozwi bato nyonso na salle siko vie tongi tosala mbongo ensemble na yo tosala mbongo ensemble bozala bamarchandise bolebopesanga na te église ndenge bato baza sur bakangami na lelo bote vie toza na B1 c'est-à-dire B1 eza émission moko télé na Congo B1 alors vie yo ozala tante ngana za moto akala bino bato ya sika etayo na bino makambo abi B1 eza c'est-à-dire biso toza Afrique du Sud toyebi bavie ya bato tokoya kotekelo yango baprophétie ya koteka toyebiso moni ti mpo na kombone jano moni vi na ye tala mikolo wana baserviter vie tokosala mbongo kosala ntango so okangi bato nyonso esi bango botalanga malamu bozoloba vie naza moto akalanga naza moto asika te bino bozaka na nzambe akala me asalaka makambo ya sika me nzambe nanga aza nzambe akala asalaka makambo akala mpe asalaka ya sika te makambo bino bozobenga ya sika eza ya kala ezozonga lokola bino bozalaka na bino te bomoni yango na ntango na bino bokanisa eza ya sika biloko wana epa na nga vie moto oyebaki kaka vie yuza kaka barigere vie kobonga te kobonga wana bayebisinga categoriquement omoni makambo osali orate mbongo batangelinga bapasteur bazowuta omoni après yo événement mosusu ezali bazowuta Congo bazoya tokotekela bango babewana okomona mbongo tokosala nga nayeli mbongo te nayeli milimo ya bato ndenge liloba ekangi milimo na bango bino moko boremarke gloire à Dieu bino boye koluka mbongo bozoluka mbongo boluka mbongo na bandenge na bino bapasteur mpe baye nayebaki mpe bango soki batange bakombo bokoyeba mpe bango batekeli bango babiwani nakendeki mpe na système namoni babiwani donc ndenge ezokota bato babimisi bavoiture babimisi baordinateur babimisi bambongo mpo bazwi biso omoni na mois de juin moto azalaka awa te mois de juin le 20 ozwaki kubuyi moto afokami akomolela nzambe nzoka biwani epesanga kanda moko neti napanza eglize yango melabi nga naza dinike te naza mpe defa te bato bakende kaka boye. Merci papa. Alors nazo poser yo question ya suka po nazo ndima que to komi penza presque na suka question ya suka na ina poser yo ba question est belé peuple poser qui mais nazo poser oyo esengi ke na poser oyo ebombami to ya ko poser yango balasima peuple akinga boye babi papa babi bazo exemple la Bible babi Yesu atambolaki na atambola fimbu po abeta bato bakati ya temple po aye koteka bapigeon sikongana linga na ye ba question na bazolinga bakoma wapi basinga babi lelo na kati ya l'église bakomi kotekela biso ba huile d'olive oyo euti quelque part oyo basambelaki déjà mpo nango ozwi huile osombi huile epo osoma moins cher te osomi yango cher po okende osalela yango boye na boye tout ça nga di bon ba question opposé nga na répondre bino te tellement nazokenda Angola na okende kokutana na parmi babaoba oyo bakopesa ba réponse na memela bino donc je crois que tant na ko mema ba réponse oyo bakoyo baposenga ba question telle que lokola maman Marie na Canada au voyager kuna okende mona mama wana mituna kosakana nango te elongona banonyoso bazakuna babi koteka biloko wana biloko mosusu nepani choix tozoteka na kati na l'église na posa na yeba olobi nini na makambo oyo est-ce que papa yoko otekaka bamafuta est-ce que eza malamu est-ce que otekaka te est-ce que eza mabe oteka bamishwa ototekaka te eza malamu to eza mabe to na posa peuple aza wana yoka réponse na bandi koloba liboso eza na biloko mosusu usage nango na kati église eza normal eza na biloko mosusu usage nango na kati église eza anormal
exemple biloko lokolo eza normal eza nini mafuta ezage nango na kati église eza normal kobanda na tabernacle ti tokomi na temple ti tokomi na ministère apostolique ti tokomi na église primitive ezage ya mafuta baza koutilize yango koteka eza vrai tout comme pe tokoki koteka yango te nange na explike mafuta wana eza nulle part bakabaka yango bakosomba fo basomba église po asala mafuta akosomba mafuta alokotaka te bakabelaka te akosomba deja ntango akobondela mpo na mafuta travail au serviteur asali wana moto akoya kozwa mafuta il faut reconnaître aussi travail au basali action de grâce soki mosali a libéré grâce na ye aza na droit action de grâce papa wana eza des choses différentes nazoya aza na droit action de grâce siko mafuta wana ntango batiango na disposition ya peuple ekoki ozala ofele soki avant d'expliquer yango na kopesa exemple nde tomonaka na mission balobi bariche il faut basupporter bapauvre soki bariche tomona même l'église primitive ntango bazosunga église na proviseur sikoyo na proviseur wana akosunga nango bapauvre donc eza bazosomba te mpo bato moko bafuteli bango deja tomonaka meme na afrika toza na posa babili toza na makoki te mais bapartenaire moko européen bakotia mbongo na bango babibi wana bazwa yango ofele te basombi basalisi bafuti mais bakoki kokaba yango ofele mpa bapauvre donc soki église eza na provision ya ndenge wana ntina bateka eza te mais soki bana provision te baza kose débrouiller bakoteka mais na koteka wana eza te bateka yango na prix moko exagéré te po ndeko mo alobi bango basomba mulangi moko ya huile na valeur ya $100 wana ekomi lokoso bato bakomi koprofite bakoteka yango na prix exagéré te pourquoi premièrement oza na posa moto nyonso azala nango soki ezosunga yo ye mpo na kosunga fo luka moto nyonso azala nango meme na commerce balobi bonne politique commerciale il faut teka moins cher mpo biloko eteka mambanga mpo exercice la rapide mais yo sikoyo obimi commerçant mpe kati na nkolo na mafuta na yo okomotia yango cher soki okoteka teka yango moins cher mpo oza kose débrouiller ozwa mwa mbongo osomba lisusu mpo osala lisusu esepuize te mais biloko mosusu oyo mpe bazosala na baeglise mosusu bazoteka eza na droit usage te nayebi eglise moko bateka madesu baprofete lokola mafuta ifo koteka bango bako bateka madesu bapesi yo degré na madesu papa nanga na kati yo maloba te na kati yo maloba s'il te plaît parce que minute na biso bazosinale biso déjà ekomi presque na suka tozokataka te tokozongela yo na baquestion mosusu oyo etikali elongo na équipe mais na posa na yeba peuple oyo bazolando de partout na monde soki esengi bacontacte yo bakosala ndenge nini expliquer bango nani oyo oza je crois que na introduction olobaki mokie mais expliquer bango nani yo oza et puis bakoko contacte yo ndenge nini ok nazali moko ya bampaka na mosala nzambe nazali moko ya bainitiateur ya oyo bazobenga lelo église de réveil na Congo démocratique nazali oyo azokamba communauté ya meya mission évangélique internationale na Congo eza d'affermissement na Angola eza mission évangélique internationale d'Angola meya en sigle. Alors soko lingo contactenga
au contacter na makamé bal naza mieux placé na ko aider yo na o étalé le ministère naza par exemple initier le ministère na Congo to enseigner le ministère yango esali ba pasteur ba komi ebele lelo na cadre wana eza l'église eza l'individu okozala mieux aidé mieux éclairé na ko aider na cadre ya sacerdoce tya mobulu lelo il y a le vrai sacerdoce il y a aussi le faux sacerdoce alors c'est important bato science sacerdotale pour même discerner le vrai et le faux c'est important adresse nanga naza na Angola na Luanda naza na numéro de téléphone 00244 925 25 22 83 naza na boîte mail ezali AR Manyanga na un mot okoloba AR Manyanga pona ko faciliter yo @yahoo.fr wana ba adresse mi balona téléphone à email ko contacter nga okozwanga nzambe apambolo makasi. Je crois que na ba réponse nyonso oyo yo elongo na équipe mobimba bouti ko répondre. Alors bien aimé to komi vraiment na suka naza pasteur Seba Mampinga surnommé les coqs nzambe azwa lokumu na tanyo stotiko lesa awa pe na tana yo disposa ki avanda liboso ya télé auto na liboso ordinateur ou bien na iPad auto na téléphone pour na kolanda émission oyo na kosenga na yo o partager yango epai ya bato mosusu ba mamero ya mutu na nzambe. Je crois yango eza affiché na petit écran na yo et puis numéro na nga aussi yango na eza affiché na petit écran na yo 0044 74 040 81 868. Donc on a numéro na nga yango na eza affiché na petit écran na yo. Donc nzambe apambolo makasi. Je crois que oyo ezalaki première partie to sali elongo na bandeko pasteur apôtre visionnaire ya église meya elongo na équipe mombazo travailler nango to kozonga lisusu mbala sima pona koyeba ko continuer pe ko clôturer yango avant que na ko sala déplacement ya kozonga. Alors na remercier bandeko nyonso oyo bazo soutenir émission oyo de près et de loin. On a remercié Bango, Nzambe a pambola bango makasi, nazo remercier l'instrument de guerre, le prophète Mies Antonio, na ba conseil, na ba mambunyo soyo ozo sala pour la biso Nzamba pambola makasi, l'équipe nyonso ozo travailler nango Nzamba pambola nazo ko bénir ba pasteur ba serviteur nyonso ya Mévêque na Londres. Nzamba pambola bino makasi, pasteur Feli na France pambolama évangéliste les fous na Belgique, apôtre Pedro na Suisse, bo pambo amana musala munene bozo sala bana na nyonso boza na Londres, bo pambo makasi. Et puis chère épouse nanga oyo na linga makasi koleka pambo Nixon place oza pambo makasi, maman Marie et l'on équipe mo mabozo soutenir musala oyo na mboka ya Grande-Bretagne, plutôt na Canada, Bopamba Makashi, Bande Coston, na mwana na yo, na mwashino Kiria, Bopamba Makashi, na soutien na dino, ya Charlotte, elongo na mobile na yo aussi, papa Eva, Bopamba Makashi, maman Judith, bino nyonso, musala bozo sala, maman Judith, elongo na Elisette, musala bozo sala, ezo mona na misu na batu, grâce na dino nyonso ne musala oyo. Et je continue comme mataro kendeti musika voilà tout dans mboka Angola musika pona osala musala oyo nebi ke peuple na nzambe ba osala béni bisika nyonso oyo bazali pona ko musala bozo sala pona lisungi na bino ndeyango peuple azo pambwama. Alors vraiment tika mabondeli na bino e continue sunga musala oyo tika lisungi na bino financier matériel e continue sunga musala oyo so to komi awa tokomi na suka na pamboli ba cameraman oyo ba travaillaki pona
émission oyo ekwa kokomela bino nzamba pambola bango abakisela bango ebele oyo ekoki lisusu kozanga na bomoi mpe na mabota na bango. Donc voilà so tokomi awa tokomi na suka nayebi te papa na biso le visionnaire soki okoki kopambola libota na nzambe ne fiske na prière biso no totandi lobongo na biso ya droite mpona kolanda courte prière oyo na bandeko nyonso oyo balandaki émission oyo. Liloba nzambe eza esprit PV. Yes. Tika liloba nyonso ebimaki na monoko na nzambe. Ekomami na makomi. Wana tondimi yango yo pe ondimi. Esprit nango etelema. Amen. Ekota na contact na esprit na yo. Amen. Et transférer vie nango na esprit na yo. Jésus. Esprit na yo ekwa ko vivifie nzoto na yo. Amen. Nzoto akoma bénéficiaire ya vie haute. Oh yes. Bato bamona transformation pe ba ndimake nzambe no aza na bomo. Yes. Liloba oye comme so témoignage vivant et vivifiant, marchant et affectant. L'école est favorable na yo. Bisika yo koni attaque pesa mela yo. Bonzambe konja et dominer et asségetir bo konjuni se kokota manesika wani. Royaume ya nzambe monesa. Pezo aloko. Boende na bonde de pona yo na kombo na Yesu Kristo. Baso lokola motongo pona ko certifier maloba oyo dans les nisoto tomboli mongo pona koloba. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen.